Bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows Denar TV. Merci Naba Onyo Sobazolanda des shows Denar TV. Ceux qui pour Talinga le Lomba la Liboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV. Otala kaba réalité zole kanamo kilimomba. Tuye na sujet na biso yaya sujet oyo kosala yo pasi na mutema. Sujet oyo na yoki angonga mona matoi na tangisima ya miso. Mena robeta sujet oyo na kanda. Nazobeta ngona kanda po batu mususu bazo sala mabe makasi yoka. Mabe abwe po yoka ngo pasi, fait comme na libota na ondo ko yoka pasi oyo. Mais soki komeli yote tantôt c'est facile. Oyoki kana matoi osekipe leki. Et osala mawa pasi na soni olanda histoire oyo otangisama ya miso. Kobosa na te na suka partager vidéo oyo. Pourquoi na lobi partager vidéo oyo? Kolo problème oyo akoki komona problème oyo na nzela ya vidéo oyo. Na nzela image oyo na nzela émission oyo solution ekozwa ma problème ezani ntoke na détail yoka. Eza na famille moko ba bengi balobi des shows Denar TV zo sujet oyo pasola ngo na TV na yo poto yo ki yo zo sala ba émission ou ezo concerner vérité. Voilà, nous on est là des shows Denar TV, rien que la vérité. Famille o ba bengi nga balobi boy des shows Denar TV. Moi na poto moko ayaki na Kinshasa. Moi na poto oyo aye na Kinshasa atie moi na batu zemi, atie zemi ndenge nini toke na détail. Papa oyo ayaki na Kinshasa akomi na Kinshasa azwaki appartement na commune ya Mbinza. Azwaki appartement ya kufutela na commune ya Mbinza ndenge batu bauta poto bakendaka na Kinshasa azwi appartement ou soit hôtel ndenge tolobaka ya kufutela na hôtel wana ndenge avandaki azofutela alobaki balukela ye mwana mwasi po ayaka kolambela ye asalisaka ye na bamisala musu ya mike koskola bilamba, c'est-à-dire balukela ye domestique toke nango bongo po comprendre mbala moko balukela ye boy aide na mwa mikolo oyo ya kosala na Kinshasa sukolelaka ye bilamba azala mwana mwasi ayebi kolamba. Papa o balukeli ye fille moko boye aya kosalisa ye na appartement ona na ndenge ya sengelaki kolamba mwa bilamba na ba entretien muke ya chambre kaka ndenge ezalaka. Nzoka mwana poto oyo azalaki na makanisi ya mabe na mutu ya eza pasi na batu ba osala makambo boye yoka sujet oyo. Mwana poto oyo selon ba témoignage ya famille oyo ndenge balobi azalaki na basi na ye banda ko ya kotala ye na appartement, ça veut dire na hôtel esika banda ovanda. Basi bayaka kotala ye azwaki fi oyo ayaka kobongiselaka ye chambre alambelaka ye, mais azalaki na besoin teke batu mususu balambela ye. Azalaki plus na confiance azwa mwana mwasi musala alambelaka ye pour éviter bazizani. Nzoka mwana mwasi oyo bapesaki mwana poto oyo alambelaka ye, mwana poto azalaki déjà na ba arrière pensée pona mwana mwasi oyo. Mais pona nini problème oyo kosala passe? Mwana mwasi oyo alobi papa nazalaki na Kinshasa na yaka koya. Kinshasa mutalongola anga na village esika nazalaki eza papa moko boya yaka kote biso tozali kovanda na village na bango na ba Congo. Banda kovanda kuna papa wana azwaka ye na baleki ne misatu. Ayaka na bango na Kinshasa po babanda kosalela papa wana musala. Tu vois, bana musu babotami na ba village wana ba souffrance ezali ba parents bazate ba parents bakufa. Papa wana azwi bango lokola ou adoptive po baza basi en fait. Aye na bango na Kinshasa bandi ko vivre na papa oyo. Papa wa yaka na bana oyo na Kinshasa yaki kokufa. Tant papa wana akufi bakolo lupango en fait. Bandeko ya papa wana oyo akufa ki babengani bana oyo. Balobi muta yaki na bino awa akufi biso toko garder bino te toko karoboko la bino te, débrouillez-vous ou soit bozonga esika bouta na ba Congo. Bana wana bazaki na possibilité ta kozonga na ba Congo, bavanda na Kinshasa. Oya mwasi ya mukolo nde ya banda ekoteka mai. Mususu leki na ye mususu atekaka ba papier mouchoir, leki na ye mususu atekaka ba pilipili. Yaya, bana o bazo débrouiller vie na bango na passe. Mwano ya mwasi atekaka comment dirais-je? Atekaka ba nini ba papier mouchoir pour ba vivre. En fait atekaka mai pour ba vivre. Leki na ye o ya landi atekaka ba papier mouchoir. Et puis o mususu ya suka ya mwasi atekaka ba pilipili. Yaya tala vie o bana ou ba orpheline. Tala vie oyo ba orpheline oyo bazo mener les trois orphelines bazo mener vie moko ya passe. Balongoli bango na mboka. Mutauta na bango na mboka na bango na Kinshasa eko kufa après les années. Papa wana yaka na bango na Kinshasa akufi. Famille ya papa wana balobi biso moyen to boko la bino ezate po muto yaka na bino na Kinshasa akufi, débrouillez-vous ou soit bozonga na mboka kote boutaki na ba Congo. Mais bana o bazali na possibilité kozonga na ba Congo te batikali na Kinshasa babandi ko débrouiller vie na bango na passe. Moi nazoteka mai
les qui ne mususu oteka papier mouchoir mususu azoteka ba pilipili papa oyo bazola ki ya na bango mwasi oyo abandai koteka mai oyo azalaki mpe mukolo par rapport ya mibale wana ake kokutana na mwana poto oyo non papa ozoluka muta musala tuyeli yo muta musala ye yozwa fille oyo asalelaka o musala ndenge olingi asokolaka basani alambelaka o tout ça oliaka mwana mwasi oyo alambelaka mwana poto basololaka ekomaki na journée moko mwana ya mwasi aye kotala mwana poto en fait naloba ye kotala mwana poto ekomaki na journée moko mwana oyo alambelaka mwana poto boy ya mwana poto toke na bongo po lingale facilité ngana ke rapidement tosilisa boy oyo atala asalelaka mwana poto musala aye ayaki na journée moko ya kosalela musala asalaki musala kaka na sima musala wana tanga sisi kosalela musala mwana poto akoyi ndeke pa ya boy azui mwana oyo ya boy par force c'est-à-dire mwana oyo ya boy alobi mwana poto akangie par force na kati ya chambre alobi na ye boye yo ndenge oza wana ifo ngana tafu na yo c'est-à-dire ngai ifo na bima na yo mwana poto alobi boye ngai ifo na bima na yo ayebisi domestique na ye ayebisi mwana musala oyo bayelaki ye ngai ifo na bima na yo mwana musala abime okobima nanga ndenge nini nga na to mwasi na mobali te na monaka même basi na ndenge bayaka a bozalaka na bango nga ozwanga lokola boy na lambelaka ona sela ko misala mais comment okoki ko bima nanga mwana poto abi tala soko meki nazo bareo na kata chambre nazo bomao awa na Kinshasa onde naza na yebana naza mutu na yebana na kuboma yo ba okenanga pe nulle part mwana mwasi a paniqué sous panique mwana mwasi andimaki ndenge mwana poto alingaki basala naye c'est-à-dire mwana poto accoucher mwana mwasi oyo mwana poto atafuni boy na ye mwana poto atafuni mwana ya bato oyo azo vivre na passe atafuni mwana mai yoka na fungoli parenthèse moko rapidement pour comprendre na lobi boye yo penzo uti poto oke na Kinshasa yaya na ebela basi oba na Kinshasa ebela basi oba ki kotalo na hotel o préféré o soit kaka mwana mai mwana ya te kaka mai pour vivre alia mapa yaya o préféré kaka soye pour baby sa vie na ye o préféré o soye o baby sa mwana ya bato mwana ya mai oya lobi ke papa oya violé na kati ya chambre kaka ndenga viola ki mwana mai wana ayebisi omoni ndenge na sisi na lelo ko mekalisusu ko nyata makolo na yo awa te c'est-à-dire ngana yo contrat terminé bima kende mwana poto abengani boy abengani mwana bato o bayaki ko tikela ye asalela ka ye misala quel degré ya mutema mabe mais quel est maintenant le problème et le plus grave kaka ndenga swaki mwana wana ya mwasi kaka ndenga swaki mwana wana ya mai ndenge mwana wana kendaki alobi après 3 mois à se sentir aza enceinte à se sentir kaza na zemi ya mwana poto mwana ya tekaka mai mwana batu ya souffrance ya vie ya pasi orpheline ya tata te mama te bazo vivre na Kinshasa en l'air tala kaka muta tekaka mai leki na ye mususu atekaka pilipili mususu wana atekaka ba papier mouchoir quelle vie o bano babande ko mener na Kinshasa vie ya pasi ya yo uti poto oke na Kinshasa po kende ko bakisa pasi likolo ba orpheline o uti poto oke Kinshasa po kende ko boma vie ya batu o boma vie ya baninga ya na tuni boye biso batu tozala na poto tokanisa tozala wapi c'est juste une question soki o uti poto oke Kinshasa yo pendo mimona ko uti wapi toto tuni boye biso batu to na Kinshasa non en fait biso batu to na poto tokanisa toza wapi ya tozaka sur terre tozaka na mokili ya Nzambe Bible pe côté mo bezolo ba tout se paye ici bas. Yaya muta kofuta masumu na lola zate to kofuta la masumu awa. Na mokili ya se o qui tue par l'épée mourra par l'épée. Yaya na obeta lisolo na kanda na mawa na pasi na mutema. Zelo yoka problème ya na kati yao. Mwana poto alali mwana ya batu par force. Ndenga ya kopangusela enda kunzoka talaka. Ah, mwana ya zalaka boya talaka deuxième regard. Atali kumfundu ya mwana mai alobi mwana mai oyo azana kumfundu moko ya bien ifo na tafu na ye atali nzoto ya mwana mai alobi oyo ifo na tafu na ye avanga na zonga poto yaya à quoi sert ekozala kutu bien soko lingaki ye ekozala bien parce que lingaki ye bolinganaki soki ba erreur bazeme ye c'est autrement mais mutu o bolingani te o forcer par force o coucher ye o violer ye pe o tchena zemi yaya eza péché moko mortel
eza péché moko mortel nga mutu na yebisi yo. Ya on a bi partager vidéo ba kolo ba problème oyo. Ba kolanda vidéo oyo. Moi ni ba vidéo tant to partager. Ti ko koma pa kolo nango kozala concerné na problème oyo na zoloba. Kolo problème soka yokinga ndenge na zoloba ko yeba ke problème mona mobali ya zoloba ezanga. Il peut trouver une solution pour la femme ou pour la fille. C'est-à-dire akoki kolandanga na nzela bilili akoki peut trouver solution pour la fille. Mais pourquoi ko trouver solution? Ça la brancher yo ka détail. Papa oya couché moi na mwasi oya tafuni a bengani 3 mois après moi na moi ça se sentir sainte. Azonga na hotel kota bandeko kesa musala pa moi na poto akenda kala. Azonga déjà na poto. Asundoli mwana o na Kinshasa na zemi mwana oya boti na mincho tolo ba fille wana azana mwana na maboko mwana 3 mois. Maman zo réclamé alala na mwana 3 mois libanda. Yaya mwana 3 mois azolala libanda na Kinshasa. Maman lobi avandaka na mwana oya lalisaka ye partout bisika nyonso ye alalaka. Na ba dépôt ya ba fufu, na ba dépôt ya makala, na ba dépôt partout, na ba machine à fufu partout, na ba mesa, na ba wenzi azolalisa bébé ya 3 mois. Papa na ye nani mwana poto, papa na ye jika. Papa na ye jika yoka makila mutu basakana na ngote yaya makile gangaka. Yonde ko sala likambo abo kenda na Kinshasa. O violer mwana batu. Abandai ko sala lo misala na hotel koto bandai ko vanda. Na appartement kote yo luaki appartement. O viola mwana batu. O tika ye na sima. Tanto yeba ite katika na zemi mais sangwango eye na chaîne. Sangwango eye na émission. Et koki ko komela yo oyoki. Kolo likambo ebi likambo. Yaya muta kosaka conscience na ya azate. Personne peut tromper sa conscience. Personne peut tromper sa conscience. Muta kosaka conscience na ya azate. Ndeko oya sala likambo o soka yokinga des choses de TV ndenge na zolo babe. Akoyeba ke problème o ezanga. Yaya na beti histoire bien po yeba ke za yo. Okendaki na Kinshasa na commune Ngaliema ozwaki appartement osengi balukelo mwana mwasi asala ko musala na chambre. Apangusaka sukolela ko bilamba alambelaka yo mwana mwasi wana bandai ko lambela ona suka yo violaki ye na suka yo kushaki mwana mwasi wana ndengo kushaka ye obengana ye oyebisa ye ayaka lisusu te yo na ye bosisi contrat olingi suko mona ete après avoir komona nzoto na ye oyoki ye ngai po buzoba ngo ya ye ezalaka nini eza buzoba moko ya diabulo mweka ndenge ezalaka sentiment ne matara mutu so eka ko sali yango silisi osimbi mutu omituni pourquoi na sali yango c'est ça c'est du diable. C'est du diable, bah sentiment, on est à Satan, so c'est maîtrisé, tu peux avoir des problèmes. C'est-à-dire, au salaki sentiment, on n'a pas sentiment mataki, mais après les sentiments, tu t'es conscienti à quoi que non, il fallait pas na salango. On s'est conscientisé, on sentir qu'il fallait qu'il pas na salango, au bengani mwana ano bengana e mwana ano tikaka, akenda kina zemi, kolo problème, soko landi ndenge na lobi bo oyebi keza yo. C'est-à-dire, zoa conscience. Il y a un problème, oyo ndenge zokende, o prendre conscience. Moi na wana oyo violaka, moi na wana oyo kushaka na komina Ngaliema. O tikaka ye na zemi. Moi na bota mi na minute o moi na za na 3 mois plus. Moi na wana zola la libanda ya yeza makila na yo. Luka o sauver ata makila na yo oyo tiki. Ata soko violaki ye, ata soko força ki ye. Ata soko sala ki ye ndenge nini, mais yeba déjà que o tiki makila quelque part. Nazo beta lisolo na kanda na lobi. Yeba ke tiki makila na yo quelque part. Sauvegarder ata molimo ya bébé wana o ya bimina mokili. Tantôt ko ka soni po o botina mwana mai. Tantôt ko ka soni po botina mwasi moko boy peut-être na ebite ndenge biso mibali tolobaka. Mais mutu aza mutu mwasi aza mwasi. Ba sengi yo obala mwasi te ba sengi yo ozwa mwasi te to sengi boye. Prendre soin ya bébé wana abotami aza mwana na yo parce que yondo chaki zemi. Prendre soin po obotisi molimo moko na Kinshasa otiki molimo na Kinshasa. Maman na zo souffrir azola na mwana na ba dépôt na partout na ba se a mesa na ba wenze na ba dépôt makala partout eloko akolesa mwana ezate. Papa oyoki histoire. Soko yebi keza yo mto salaki yango ya prendre conscience oyeba ndeni oko retrouver mwana wana azo souffrir na Kinshasa. Molimo wa mutu egangaka, makila mutu egangaka yaya. Yoko bomba na menzambe ba bomba na kayete. C'est ça, nous on est là. Oko kosa bata mokili menzambe ba kosa kayete. C'est ça, nous on est là. Nous on est là, ça li bien te.
Tozolongwa na poto tozokende bebisa ba vie ba fille na Kinshasa, ce n'est pas normal. Tozolongwa na poto tozokende ko kosa basi na Kinshasa, ce n'est pas normal. Yaya problème aboye ko salo passe soki basali ndeko na yo nde yo yokango passe. Mais le ko yoka ka na histoire na ndenga chaîne boyoki ka histoire ko vanda ka lobi ema oui d'accord. Mais ko salo passe mingi soki ezaki na famille na yo. Mais le ko eza na famille na oto ko yoka ka histoire. Oyoki bien oseki, mais ko sekaka te na ba problème mususu. Bana batu ba orpheline, ya père et mère. Papa na maman na mokili bazalaka te. Bano bazoteka ba mai na mutu, bano bazoteka ba papier mouchoir, bazoteka ba pilipili po ba vivre. OK kocha ezemi yaya. Bomo ya mwana ano che wapi. Bomo ya bana bato che wapi. Mutaza déjà na souffrance, ya manque de parents. Mutaza déjà orpheline de père et de mère. Po yo uti poto. Yaya poto ezalaka wapi. Poto ezalaka wapi. Keba blom suto sala kanzamba oko confondre yo kansoza na poto, mais nzamba oko confondre yo na poto zu ba complication mususu ya vie o kokoka ko s'en sortir te moza na poto. Il y en a plein aussi en Europe. Aza na poto mais mieux à Kinshasa qu'en Europe. Toyebi, to sara na poto toyebi. Keba na ba confusion mususu ko sala kerere te po yo za na poto, okoma komona bata Kinshasa lokola ba fulu. Okoma komona bata Kinshasa lokola ba torchon. Non, ce n'est pas normal. Ndeko mobali oyo atie mwana batu zemi na Kinshasa azwaki mwana wana lokola domestique asa elaka ye musala na chambre sima mikolo deuxième regard amoni ke winga ifona sala o na lingi na nzota mwana oyo po yo utaki poto asalaki o ya lingaki po ya utaki poto mena sima mwasi atikalaki na zemi mwasi aboti baya ko luke na appartement net mwana wana azaki lokola domestique ayaka kaka na tongo aye ko salele musala na suka ke numéro na ye azalaka nango te akozwela papa oyo wapi. Voilà pourquoi tu es na sujet oyo aweleka na chaîne partager émission oyo kolo problème oyo akoki koyoka ayeba ke problème oyo eza mutu asali likambo akoyeba tant ba oloba akoyeba ke ça c'est moi parce que j'ai bien expliqué l'histoire en clair akoyeba ke za ye papa prendre soin ya mwana botami na Kinshasa luka oyeba ndeni okokutana na mama ona to ndeni okotinda batu bakende ko sauver molimo wa bébé wana zola la libanda lelo soki bébé wana akufi yaya molimo na ye ko ganga kaka likolo na yo makila na ye ko ganga likolo na yo po oyebi eloko yo salaki na Kinshasa eloni to lo babandeko o to kenda Kinshasa yaya toyeba ko tosa pe bana batu linga mwasi peut-être bo lingana mais ako sala ba acte abwe ce n'est pas bien et ça li passe et ça li mawa natali sujet à mwana mwasi et ça li passe na mawa tali bébé azo souffrir bébé azola la libanda na ba dépôt ce qui sera rolade sa bébé wana ezate maman ne abande côté kamai bon po bébé wana kola a kola ndenge nini ba rolade senini makasa to bilamba ba kolé senini ba bando melise mai mikolo nyos et ça li passe sujet o e swinga pende salinga passe na ba sujet mingi na beta o eza parmi ba sujet o e touchenga eza bien te yaya bozo kende Kinshasa po na robebisa ba vie ba tu sais pas bien ba mingi bazo kangisa mbongo en Europe akangiska moi 1000 euros asali effort à Matavion kende Kinshasa juste pour aller coucher les filles mais ce n'est pas normal ce n'est pas normal juste pour aller détruire la vie des autres non ce n'est pas normal bande ko na biso Kinshasa ba bande ko na biso yo kasi poto ena poto ba oya Kinshasa ba komi banyama to ba komi ba torchon non ya tomi kosaka air moko ce n'est pas bien et ça li bien te ya bande ko bazole la babi des choses d'Enar TV zoa to sentir yo zo loba bien to sentir ba vérité zo loba et ça important pour na biso et ça blo moko ko sala bien na communauté ba to ba comprendre voilà nous on est là rien que la vérité ni pour ni contre rouge comme rouge noir comme noir voilà notre ambition et ça li bien te ya dossier moko ya passe batu mingi ba OK sakanela ba fille na Kinshasa ce n'est pas normal yaya soki basali ndeko no mwasi boye nde okoyoka mabe loko eza mwana mutu mususu yo koyoka noka esengo yoki na mato eleki non yaya to considérer kama kam mususu tango tozo sala ba émission to meka ko considérer yaya ce n'est pas bien bandeko obo ke Kinshasa ko ke sa mamba boye botika na poto boza ba marié boza na basi na bana na Kinshasa boke ko kosa batu ba mariage boke kosa batu ba mabala ce n'est pas bien ndeko mwasi azolela azana mwana maboko ya 3 mois ako vivre na mwana 3 mois ndenge nini qui va prendre les charges de ces bébés personne nous on est là et ça li mawa passe na soni yoka soko tali des choses d'Enar TV le lomba liboso n'hésitez pas à s'abonner
otalaka ba émission na biso soko za na problème vrai benga numéro des shows de Nar TV yango wana yebisa biso problème ezani ntokolobelango. Nous on est là juste pour ça. On est là pour sauver l'esprit, sauver le peuple de Dieu, sauver la communauté congolaise. Des shows de Nar TV pour la communauté congolaise mobimba. N'oubliez pas partager émission yaya. Tous on a besoin d'un message à bo ekende. Tiro koma pa mukolo nango. Tantôt eko koma na mutu mo pa yebi histoire oyo. Ako yebi sa yemena oki histoire mo kuna ba beti na chaîne moko, c'est comme ces histoire oyo yebi sa anga. Lisolo entre lisolo bouche à l'oreille. Tiro kendo koma pa kolo problème. Il peut trouver la solution pour ces bébés qui souffrent à Kinshasa et que ça va bien. Tantôt na simana okaka po partager qui solution pe zoami oko pambwama. Yo ko yeba te ke partage sala kinde sunga batu quelque part. Tu vois? Li pambolu eko uta pe na simaka ya ba partage parce que ba message abo to ça na besoin kende musika. Et comme pas muta sali likambo aboy. C'est pas normal yaya. Et ça, on peut pas sinamité ma yaya. Benga des shows de Nar TV na problème nyoso ya bien. To le belango et que ça la bien makas. Et ça là qui a bino humble serviteur. L'homme de bonne foi. Nde to kutani na émission. Et zali koya. Merci.